Chilombo, Congo eza biso yo ya. Oko kabangwa ta 2 mètres te oshwe. Batu bazokata likambo eza biso. Lobby. Ba cameraman boya. Toko balusa quartier 3 toko balusa. Prenso mutu ke eligate. Kadima n'a pas la bénédiction de la population, Motaché Waneza Chilombo. Il fit secrétaire exécutif, il y a UDPS d'Afrique du Sud. J'ai Balimba Salama te comprendre, Toza Kunate, Bisso et l'autre la Bisso, et ça a appelé article 64. Non à l'occupation ougandaise, rwandaise, burundaise, et puis non à l'ingérence de la France pour la Makamou et dans l'intégrité à Bisso. Nalobi na peuple congolais nyonso. Bobo ya kobima. Oh kuneza ba politicien. Oh fallu choisir du pouvoir. Ngala azwa combien? Aweza makambo ya politique te. Eza makambo ya parti politique te s'il vous plaît. Peuple congolais botala âge nanga. Batata ba mama. Ba jeunesse ngai. Toza na distraction ba kwitite. Lotoko ba bar kokota hotel eza vite. Ngai ndeko na bino nazoloba nazobengisa bino pona kobundela mboka. Parce que ngalobi ngala bino tozala normal à l'aise. Tola la banda outé, tova na banda outé. Na te pona loba o Martin Fayulu a bengisa batu o Adolphe Muzit o Kabila o Félicité aweza mabele ya peuple congolais. Biso nyonso to tele matoza la bomoko to bundela yango. Ozala muluba, ozala mushwaili, ozala mtabandundu, ozala mtaba Congo. Biso tuna nzela. Able bana mai. Eloko oyo politique est capable de gérer te. Ba militaire baza capable de gérer te. Population a gérer yango. Ceux qui bandele ba moni ke baza na poste ya kokabola mboka oyo. Ba politicien na biso baza na makoki ya ko interrompre projet wana te. Ba soda na biso baza na makoki ya ko interrompre projet wana te. Population ako sunga yango. Ako sala yango. Na nini mutu azo bundela mabele abundaka maboko pamba te. S'il y a moyen, so ba moni ke elegeli bango, bakabo la population manduki. Yango eza dernière solution et ça la balkanisation ezalate. Ba kiti ba pesi to balusi monde comment faire. Population nyonso âgée il y a 10 ans au-delà, manduki na maboko. Mundela konyata kuna te. Rwandais akonyata kuna te. Soki bino bomoni ke bozala makoki ya ko bunda pona Congo te popesa population manduki bofongola ba dépôt manduki tozwa manduki totala soki ba Rwandais ba okende uvanda kuna comme ça biso toza soki 80 combien de millions mutu nyonso na manduki na maboko totala soki ba Rwandais ba okende uvanda kuna nde dernière solution so ba politicien baza na bassesse d'esprit ba soda bazokoka pete pour pesa population manduki dernière solution yango wana soki esalemite mboka ezokende ekei déjà na kotala eloko oyo ndeko Chilombo alinga sala na mboka oyo biso antake ba congolais tokotikela bango tante histoire oyo ezoleke pa ndeko Chilombo na bagagame na ba Museveni bazonga na histoire ya Bible oyo ba mama mibale bawelaka mwana oyo mwana zaka ya yete alobi bakabula mwana wana muna mutake na ndamu na ye o mwana zaka ya ye alobi mwana wana bo pesa ye natala kata mwana wana na misu na mona ka ye Chilombo bango ba ye kokuta mboko oyo bandeko na biso baluba bolimbisanga na wana lobeloko oyo toyamba bino na Congo antake bato antake bandeko boutaka na mabele arabe boye kokoma epa bandeko na biso tobengi balulua na Kananga bandeko ya Kananga bayambi bino bafandisi bino bakei kotuna empereur baba empereur batu oyo bayepa na biso tosala na bango boni empereur alobi bofandisa bango lokola tozoyokana na bamo bao baza na mwa bandambu ya bibali kote bakendaka pêche bazwa bango bakei na bango bao baza na mwa ndambu ya zamba kote basalaka misala bazwa bango bakende na bango misala bakongole bolandanga malamu eza histoire batu ya mboka pe bayoki empereur bapesi bandeko oyo bazamba
na bibale bakomi kopeshe bakomi kosala bilanga. Un moment donné bakomi kotelemela bakolomboka kote bapesaki esuka wa ya pusani mukolo nzambe aloba te bitumba bake ba empereur babi empereur bato oyo pesaki biso tozomona bango bana na système wa mabe toyebiso okebisa bango so bakontinue biso tokoboma bango bandeko na biso balubo bautaki na mabele ya arabe bazoyoka kaka te eza ndenge na bango tokamwa te so Tshilombo alingi ateka mboka oyo me toyebisi ye akosuka biso nde toya bajuge biso peuple nde tozali bato oyo juge oyo akataki lisolo ya bana wana basi mibaloba bando owela bana mwana ntango bazongi deuxième fois pa empereur abengi bango ayebisi bango na ndenge nyonso tellement eza makila na bango bayokaki te bakontinue même histoire bandeko na biso baluluwa oyo akananga baluba akananga bakomi kokanga bango ya otala tali banga boka na matu kata ndam boka kuna tumba basala bango bongo Léopold alengi abangi aye pa empereur oh empereur benga bandeko na yo benga bana yo yebisa bango batika koboma bato ba bandeko bopesa nga bango na kenela bango na esobela nga ferme mbushima ezaki ferme plantation ya Léopold azwi bango ake ko déposer bango na esobe oya mbujimai yango bomonaka mbujimai etongama te etongama na befort na bango moko kananga etongama mbujimai ezaki ferme privé ya Léopold tango azwi bandeko wana baluba amemi bango na mbujimai na esobe wana ndafandisi bango tango baye ko comprendre Léopold ayibaka nde bango ezaka ya mbongo eza ya chèque bango pe bakomo continuer koyiba o tomoni bango bakomi lelo mais baza bandeko na biso te Tshilombo ayebi histoire wana soki ayebi te atuna tata oyo abota tata na ye bandeko ne baza bakoyebisa ye koko na bango pe na kati ya koya baluba bazalaki batribu ya na Congo na suka eza bango Tshilombo Congo eza ya biso yo ya okokaba yango ata 2 mètres te oshue bato bazokata likambo eza biso lobi bakameramen boya toko balusa quartier 3 toko balusa prince mutu geleka te akimi kokende po ayebi azo riske toko kotele tina ndaku na ye lobi shugna lobi akima ke fande pa ya manager na ye sasu na ngambu na braza soki azakaka toko talisa ye biso to aba congolais mabelo eza ya biso mboko eza ya biso Lumumba kufela yango tokotika yango tate ye Tshilombo étranger bo uchi soki wapi oyepe baye ko sangi yo amela melati yoza mela ozana congolais to uchi na mabele ya arabo ya oye awa tata na akelo kota makangu moko na Angola baboti na Rwanda baboti yo ko manipule biso to ba original mboko yo papa ozo lota Kongo ata ndambo ko kende te pe yo ngam na sire otalanga bien okotala Kongo musika okoyaka na Kongo te ti okokufa ebembelo ko so atako to kofa tata no kutese mwa 2 ans ye papa yoko pola kuna kotoki na singanku okokufa kuna bakundeli okuna omoni ndeko tokoloba na yo très bien que d'abord avant to banda kolobango makamba manifestation tokoloba na nuti na nini il faut to manifester et il faut to manifester ezali intérêt à peuple congolais nyonso po peuple congolais ba mboka na yo Lumumba batikela yango mboka o tozwi na makila etangaka bakoko na biso bakufi bapesi biso lipanda po tozala na mboka oyo ya biso moko boye etonda nkita etonda nyonso lelo boye badongolomisi ya mboka na biso bapaya baningi bakata biso mboka bakamata kote ya bomengo na biso bapesa yango barwandais baugandais a complicité na bandeko na biso bakongolais mosusu wana bango awa donc eloko wana espesi biso pasi ezopesa biso mawa na motema qui est ce congolais wana akoki kosabote komba ya Lumumba qui est ce congolais wana akoki kosabote komba ya bakoko po batangisa makila po tozala na mboka munene bona nkita nyonso oyo alors moto wana oyo akosala bongo seki azali monguna ya peuple yango wana tokoyebisa moto nyonso peuple nyonso congolais esika zwami ozala na se ya mai ozala wapi na bilima ya se ya mabele yebake mboka oyo botikela biso elingi ekatana le 18 biso tolobi tokokende na ambassade ya France nayebi ke bandeko ya libanda bakotuna pourquoi bango bakei na ambassade ya Belgique mais biso tokei na ambassade ya France tokei na ambassade ya France parce que bino boke na Belgique po Belgique aza pays colonisateur na biso mais biso tokei na France parce que Sarkozy
alekaka wa alobaka makambo ya balkanisation. Macron pe alobaki makambo ya balkanisation. Tangu bino bokokende na Belgique, biso tokozala awa na niveau ya ambassade ya France et kosala équilibre. Potokebisa bamboka na mibale oyo elingi kata mboka na biso. Donc les 18 nous tous tokokamatana awa. Soki bakoboma biso parce que banguna ya peuple bazali. Nous avons batu oyo bazolinga bateka Congo. Soki bakoboma biso en tout cas lobby bakomona biso tokotonda meke liboso ya ambassade ya France. Ya liboso ndeko opesi réponse yo moko maponomi ezalité parce que j'ai wana na ningina clarifier na ba congolais nyonso. Ezali j'ai monté de toutes pièces. Premièrement, ezali pona ko luka ko pesa ba congolais confiance, ba pesa sous denika di ma confiance. Balo ba kaza sérieux, au moins tazolo ba makambu contre gouvernement à organiser makambu malamu pour soki to lobi to ken élection ya mabe. Donc ezali j'ai baninga bimisa denika di ma opposant na bango. Pour peuple congolais a tikaye na pouvoir ya seni sima nango ya kopesa Tshilombo deuxième mandat. Deuxième hypothèse ezali nini? Tokomi na pouvoir na tango asuka. Moto nyonso akomi koluka kata eteni ya nzoko na ye. C'est-à-dire bakomi koya kokata musuni na bango balia biso kuna tozali te. Biso tolobi maponomi kutu ekosala mamalamu te parce que mboka ezali occupé. Mboka ezali na bato oyo nyonso bazali te mboka avancé. Oyoki yo moko ndeko. Na monoko banko lo bakeno, il faut bapesa biso ba carte d'électeur. Ba carte d'électeur wana, il faut basangisa ngona recensement ya population. Papa nangai. Recensement ya population est un facteur à makambo belé. Tous on a deux formes ya recensement. Toi on a recensement exhaustif, toi on a recensement général. Quel est ce recensement là on va pas passer au peuple congolais? Est-ce que quand l'électeur tant aux orayango? Est-ce que bana ya moins de 18 ans aux carte d'électeur? Est-ce que le recensement est retenu contre ma bébé? Batika va fantir wana. Recensement oui, c'est constitutionnel mais bisobi ce n'est pas le moment parce que tous les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Kenyans, les Nani, les Tanzaniens, les Zambiens, les Katsamboka. Risquant de relouer pesa bango nationalité congolaise na loyenge. Tu comprendre que Tshilombo alinga pesa ba seme ki na ye nationalité congolaise. Au moins déjà nomination, il y a John Nyankeru au niveau Afrique d'ici pesa qui des ordres batinye na Kenya. Donc les politique ya kotondi sabiso na infiltré. Et ben infiltré na lobby ba koyoko ba keto ba congolais et ba kati mabele ya est lokola bazo éliminer ba tribu na biso. Donc biso to lobby to appliquer article 64. Makambo Kadima c'est un voleur. Kadima n'a pas la bénédiction de la population. Motache wana za Tshilombo. Il fit secrétaire exécutif il y a UDPS na Afrique du Sud. J'ai balimba sala to comprendre ngo toza kuna te. Biso eloko ezo tala biso ezaka rempli article 64. Merci ndeko journaliste na nyongo pesinga maloba. Ngala ngina rappeler ka monsieur Tshilombo. Ayebake biso to bumaki ba rebelle na mboka oyo ya mbala. Biso to zui ba formation toke militaire. To latima ke na to za to bunela mboka oyo ya mbala. Mais asala ka biloko yo sala wana. Biso to izami to ozela kaka. Mboko na biso ekabola te. Tozaka bomoko to continuer na bomoko. Soki ya lembi ndenga lobeke no mboka de kufa akenaye. Biso toza ba bien formé to bundi na mboka oyo. Vous comprenez? Nada parmi bato ba bomai ba rebelle. Moi si ozaki na libele moko, ngala parmi bato ba bomaki wana. Ba biloko na tout ebi ko simba ngo to bobetango. To teka ya identité na biso. Lukanga partout barenga biso to ba dessin animé. Mais le kola ya zo linga atemi la biso aboma biso. To izamika to zela rai. Changement rezala. Sera lembi atika pouvoir na ndeko oyo azwaki maponami na 2018. Donc ça maponami peut continuer bien. To continuer oti wapi. Ba jango ezo kende. Misale zate to bunda bunda nga na Braza na Ngola. Na mona moi sosé ndenge zali. Mais ah eloko moko yate. Tala transport 1000 francs. Muta olandela azate. Makama mabeto sa kuluna ba beta batu ba boma batu. On est dans la présente dans la tatate. Siko to komi wapi. Ni to salite na moko oyo. Ni to salite. Et dans moko na biso to kolemba te to telemi kaka. Baluka bilongi na biso yo sei ba koboma bango ka mndu ayebi. Sei ba oteba prison bango ka mndu ayebi. Tshilombo okokende. To za basi na yo te okokende. Ya koloba yango na suki bongo. Message ça que non lobby à partir à 10h. Tozokuta na liboso ambassade de France parce que na minute oyo boto yebi batu oyo baza ko manipuler situation za ko leka na est ya Congo parce que mot d'ordre ko pesa maté ba leader na biso baza ki déjà cohérent il y a message na bango dès le départ
makambu oyo boyamboka na biso to négocier na mutu moko te parce que négociation pour la souveraineté du peuple congolais et ça comme si que non wana to komi lokola batu oyo boy toza toujours na boum ndomoni lobby vendredi peuple congolais nyonso akobima na balabala biso oyo bakozwa temps ya kokoma na ambassade ya France te bisika bazali batu na batu bakotelema mpona kodéfendre mabele na bango message na biso ezali non à l'occupation ougandaise, rwandaise, burundaise et puis non à l'ingérence de la France pour la makambo oyo etali intégrité en mboka na biso. Donc message na biso si je peux dire eza focalisé sur balkanisation en mboka na biso oyo boye bakei ko sala conférence o babengi ba changer terme ko benga ngo requalification autrement dit eza balkanisation mais tellement toyebi que batu oyo boye basa batu mabe domoni basa ko luka ko mabiso na ba distraction makambu ya seni et koso parce que on l'a toujours dit les élections dans notre pays ce n'est pas ça la solution. La solution pour le peuple congolais est un soulèvement au travers de la révolution oyo boye bitumba biso ba Bruno Mimbenga tozo bunda na bande ko trésor king toza ebelé o toza déterminé pour que notre peuple congolais a ça la autodétermination pour na Otali Vinae et puis Otali à venir il y a République démocratique du Congo parce que si les uns croient aux élections mais néanmoins les élections c'est pas ça la solution zali il y a comme misamboka na occupation tant que peuple congolais ko comprendre que non peuple mboka na biso ça na occupation nyonso o to kosala ababoy eza musala apunga donc le pays est dans l'occupation pour na ko sauver mboka wana eloko ya liboso ndenge bolandaki excellence Adolphe Musutu lobby nous devons faire une guerre solide na ba Rwandais na ba Kenyans o ba ko finga biso ba Congolais que toza batu oyo boye toza toujours pris en otage yango pe message nanga plus na s'adresser à la jeunesse parce que ba jeune belé baza na conscience moko absolue eloko oyo botan to ko ba toza indépendant mais nous ne sommes pas indépendants tant toujours que nous sommes toujours collés, nous sommes dépendants toujours de la musique, de la guerre, de la zone, de la zone congolais. Pays local à Kenya, il faut insulter que non, peuple congolais est toujours dans la musique. Et ça déjà, il faut changer la mentalité du peuple congolais. Donc demain, si je peux dire, je parle avec un ton ferme, na pouvoir oyoboy. Bakoko ba pesi biso na pouvoir o makila lumumba tanga pour na mboko ba kipa vita bitumba o tozo bundana na président Eli Martin Fayulu na Adolphe Musutu na peuple congolais dans l'ensemble lobby tokoza na balabala pour l'intégrité en mboka si je peux dire voilà message na biso toyaki pour na ko transmettre yango et loko tozo yebisa ba jeune babi mana conscience toza conscience lokola ba pays Afrique ebele ba su conscience pour na mboka na ba yango wana zo boya ko kende na sommet ba bengisi bango union africaine na union européenne ayebi ateki est du pays ateki mabele kuna nyonso ya Nord Kivu biso peuple congolais toza su ya kolala ti déjà misu na biso za ekolamuka yango toyebisi eboye 2023 qui peut qui neige élection ekozala soki ezali te ye pa kozala te soki élection ezali te Félix Tshisekedi pe na mboko oyo akozala te yebisaki Kabila soki élection ezate Kabila pe akozala te elati pe biso tobi 2023 soki élection ezate ye pa kozala te yango tolobi lobby tokozala na ambassade ya France pona kotelemela Kagame na président ya France pona koyebisa bango ke Congo eza bilanga na bango te ata bakotela biso basoda batiaka wana babeta biso ba gaz mais basoda wana pe baza maboma Congo eza pe pona basoda wana bango pe baza na bana batangisaka bana bazo souffrir mais bango musala bango ko benga na peuple ko beta biso ba gaz banini yango to yesi bango basoda fe ba conscience ndenge basoda ya Angola bazwaki conscience ba liberaki mboka ndenge na Mali basoda ba liberaki mboka lelo bakoti na kimia yango to yesi ba policier congolais bolanda ba politicien wana te bango bazolia bazomela bino bateni baby salaire amalonga ti bokoma kolia na mbongo ya peuple kokanga koyiba yango tolobi lobby to ambassade de France pona to benga na Macron na Kagame ndoki o bateki est du pays batire bakisami tala misu na ngai ndenge zali bomoni misu na ngai oyo bagaz lelo yo na komi victime na komi ko don azoko se traiter mais nazoko rater puisque na sala kate na za chômeur tala misu na ngai oyo bagage chaque tongo misanga mai karaboy donc Chilombo mboka nde mutu ajira ka mboka ezali nde loi mais sikoyo na gouvernement ya Chilombo
ayebi loi te akomi ko diriger loi akomi si loi na kati ya Congo lokola filet d'araignée ekanga kaka bandeke na baraignée na bapuku biloko papamba mais banzoko banini akangaka te yango na ndenge miso na ngai eza boye eloko nini nakoko koloba na Tshilombo est-ce que nakoko kolinga Tshilombo même na dernière minute même ndenge nini même ayo peka milliard jamais puisque Tshilombo azo gouverner mabe tata nyonso azalaka na ndako soki na ntango azomona ke mwana oyo azobela mwana oyo azanzala mwana oyo babeti ye ayaka mbangu na ndako il fallait intervenir mais Tshilombo azo intervenir biso te Tshilombo kutu azo koteka mboka politique azo koteka mboka wana toyebi yango bino lokola boyebi histoire ya mboka te ngai nalobi ke politique ya koteka mboka oyo ya manœuvre nyonso même ndenge Tshilombo azo gouverner ezo wita kuna na baoccidentaux makambo nyonso tu ezo wita na baoccidentaux Belge babosana te ke ndenge baboma Lumbumba baboma Congo nyonso te nde baboma Lumbumba basala kote erreur omoni suki ya Lumbumba yo nyonso azalaki na ngona mutu balumbumba oyo babotami na kati ya mboka oyo balumbumba baza ibele soki babelge bachange trajectoire politique na bango te bakotikala bakoserisa batala mboka oyo na Costra babelge changer politique trajectoire politique na bango so ba changer trajectoire politique na bango tena baoccidentaux bakotala mboka oyo na Costra puisque d'abord bayo kosa biso na système éducatif bayo ko violer biso indépendance spirituelle na biso na 1960 mais biloko wana nyo surtout peuple congolais ayebi yango te peuple congolais fala yeba tina ya Belgique awa système éducatif na bango ezali faux système bayo ko yiba biso indépendance spirituelle mais touro yo ekozala trahi te exemple nani bango bazolo bake biso tuza bakoko moko na bango biso tuza bakoko moko na ba mindele tuza bakoko moko te bayebisa nga explication il y a les 4 points cardinaux bazako tangisa biso tina nango ezali nini tina nango ezali ndenge nzamba kela ba race na ye na mukili et chaque race azana mibigisi na yo ya tindaki bayo kosa biso kete o biso tozali bakoko moko te ya biso ezali nzambi mpungu ya bango ezali Elohim Melek na Sedek bazali bana ya liboso oyo bango babotaki ba mibigisi na bango komo na bango ezali Moïse na Bereni Joveni wana ba mibigisi na bango mais bazako kosa biso ke tozaba koko moko na bango te na o nyonso wana bango so ba changer te bazo vivre événement et puis ekozala difficile que ngai boye na pardonner ba occidentaux na otikala ko pardonner bango te bomone kuna Denis Kadima ko buka déjà lokuta alobi ono jusqu'à preuve du contraire bapesi ngana lumbongo te pona ko organiser baponami kuna akakozala susu surfacturation ya makambo ya ba automobile ba makambo tali transport ba moyen eux ko permettre que non ba mema ba matériel et qui na province déjà ezala kisaka mutu oyo boye aza mutu ya lokuta baba mona ke batu oyo boye aza na maîtrise moko te baza se comporter lokola ba combattant yo ministre obenami ministre olongwe combattant okomi homme d'état parce que oza koassumer ba fonction à l'état makambo misusu ezalaka korésoudre yango à l'interne mais bomona Nicolas Kasa ndia koleka na betando eke oyo koloba keno bozwaki déjà mosolo bopesaki na Denis Kadima bozomona déjà keno bato wana nyonso bokomona wana IGF ekendaki na biro ya Denis Kadima lobi audite eza bambrouillement oyo baza koambrouille peuple congolais parce que oyeba yango audite wana ekosila sikoyo te yo siomona bango to mibale ozwi Denis Kadima ozwi Aringete bango nyonso baza bato oyo boye baza UDPS pourquoi réellement eloko malonga ekobima wana eloko ya malonga ekobima wana te yango toyekoyebisa omona Congo na mona oyo tokomi je crois boyoki bolanda boloba keno il faut balider na biso baloba balider balobi
parce que selon vision ya bato oyo boye élection mpona bango eza te bango deja bamoni ke non ndenge toza awa boye eloko tokomema bango eza nini glissement mais glissement wana mpe biso tolobi tokolinga yango te eloko oyo boye toza kosenga na mwana congolais nyonso révolution na kikongo nayebi te moto na moto akoyeba yango na kikongo révolution na chiluba donc na balande nyonso c'est ça maintenant mosala oyo biso tozali ntango tozoloba soulèvement eza te keno soulèvement na totema tolamuka eza soulèvement esalemaka na bafaçon nyonso parce que soki tokei na bato oyo boye tomemi bango na lolenge nyonso bomoni bakonzi bakombi bakosi bamikanda balobi il faut tokende tovanda tosolola mpona kopesa biso maponami ya malonga selon délai constitutionnel bandeko wana balingi te tolobi meme keno élection déjà bapreparaka yango depuis Félix apretaki serment il a fallu etia gouvernement na ye depuis 2019 eza lokola zemi soki moma juième babanda koprepare na ye te na mokolo moko te osombi mwa nini mwa savon osombi mwa elamba c'est comme ça bato wana mais bango towaza 4e année tokoti batikalaki kosonge ata na eloko moko te jusqu'à ce que toza awa boye donc aujourd'hui premier ministre ya elukamba bavota budget mpona maponami te oyo kozwa sa malukonde donc ndenge tozoloba awa boye même eti ndenge bakozonga na session ya mars awa boye parce que bapola na badossier ebele il faut bakete ya kadima il faut makambo ya jean-marc kabut bozomona keno bato wana soki biso peuple totelemi te bozomona keno tokotikala kaka awa bo ndenge toza kotelema awa mais susi na biso eza te keno tobanda kwa kotelema awa ndenge bandeko ya 10e bazo continue kotelema bato oyo baza na pouvoir mais baza na sa pouvoir et puis bazola kocontinue toujours kotelema na se ya nzete cela veut dire keno bato wana baza na eloko moko te yango tozoyebisa bino président Eli Martin Fayulu leader excellence Adolphe Muzito atalisaki déjà alobaki na Sainte Thérèse so bolandaki biso nyonso ntango tozala na Sainte Thérèse lokola bato oyo boye baprete nzela ya mabe la seule chose eza komema bango na nzela ya révolution eloko wana mpe eloba Muzito azongela yango aloba yango si c'est 3 fois yango tozobengisa mona Kongo angle oyo tokoti ekomi angle ya virage na minute oyo boye bokanisa te keno balidere bakolo babosala nini yo mwana Kongo ndenge toza awa boye moza aloba bitumba ezaka na este te bagere bokomona wana eza barwanda nde moto baza kosala nini koya kobotola barichesse na biso yango wana bolandi lider Adolphe Muzito na mikili ya poto bisika azalaki asalaki conférence alobi Paul Kagame akosala nini akosakana akosala biseti na ye soki Kagame ameki Rwanda kosala nini ekodisparaître petela Adolphe Muzito mabo bakali c'est ça bato oyo boye Kongo eza na besoin na bango parce que bomona premier fondant Adolphe Muzito baki la seule façon pour que nos Congolais qu'on a respecté il faut peuple congolais ça nini abunda tosala guerre na Rwanda est-ce que Rwanda babangaki to babangaki te dema tozoloba awa boye toza na victoire na minute onde nazoyebisa bino ntango kaka Adolphe Muzito alobi eloko wana Kagame déjà vu basoda na yo satie nini bango na frontière ya RDC mais soki aza mobali akotisa basoda na ye baya bazwa koma selon vision na bango ndenge ezali mais pourquoi ke sikoyo boye azobanga parce que ayebi keno soki ameki tokofaire disparaître Rwanda na carte ya Afrique nde musée alobaka yango eloko na mibale lelo le 17 Félix ndenge aza wana aza déjà mutu oyo boye asi akufi nde boyokaki président Eli alobaki mboka oyo eza nini ekufi te mutu aza na besoin okufa asa nini akufa ye moko betela balidere na biso mabo bakali yango wana bomoni que Félix asinyaki bakoro ye na Kagame nde balobaka ozolia na mwasi ozolia na ndoki yekanisaki keno bakoro oyo asinye akozwaka Kongo lokolela mbana ye obeya sapato na ye ake apesi bango lelo oyo boye Félix akona na lisu bongi te baza koyebisa ye papa pesa biso mabele oyo olobaki bakoakompli bako ya lamera oyo boye moza asinyaki le 28 vendredi passé Félix bomba 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 Félix a tout
Tokeli, Liboso, il y a des ministres, Liboso, il y a des sénateurs, et puis Liboso, il y a des représentants du peuple. Le conseil des ministres a Félix Akoué, Sabango Boye. Ndenge naza awa, naza kola la pongité. Nazo subir ba menace. Atuni menace ya nini yo zo subir. Alors ben ndenge ti naza awa boy. Manda na ngezo kena kosila. Kagame na président ya Uganda, Burundi na président ya Kenya. Bakor to signaki, c'était prévu na pesa bango deux provinces à Sud Kivu. Na gouvernement, conseil des ministres, à autorité, à Simi Moto. Donc, Félix Nazawana, Moutoualoula va voyage. Moutoualoula voyage parce que ma voyage est sur Bimakana, ma milieu de Baka. Mais Félix Alobi, pour la banque, na Kosalini, na Kokinité. Bonsoir, ABC. Bata ABC. Babele Oyobwe. Papa na la bundelaki yango. Mabele oyo boy, Lumumba kufa po nango. Soki omeki kokende kuna. Okomona balkanisation oyo ndimo kambola yango et puis soulèvement tango peuple à côté lema. Muto ko contrôler peuple ko sala nini? Akozala te. Félix na conseil des ministres, Félix Aleli. Ba ABC, la seule chose pour na yo, izanini kokende kuna te. Donc de fait que ce qu'on crée okotika la kuna parce que okozonga awa te pepe kosala nini akotomboka et puis bato bakokufa te toza awa boye Félix aza kotalela sikoyo peuple parce que bitumba oyo boye eza bitumba ya mboka yango nayebisaki bino na 2023 mandat ya Félix ezosila le plus courageux akosala nini akozwa pouvoir parce que mandat na ezosila na 2023 sosi na bango eza tokende na glissement ou bien tokende na trahison mais la transition soki ke tokende na transition ça Félix wana trahison ezali te mais soki ke tokende na transition Félix Nyarugabo ministre de défense koso na barwandais wana pliska nini trahison kosalema yango mutu nyonso waza courage obe yo obe ngai obe ndeko journaliste akotelema mpona kosala coup d'état mpona kozwa mboka mpona baraison sécurité yango wana tozotelemisa bino. Moi je n'ai jamais été d'accord pour la élection parce que tout ça, l'élection mise au coup KO, tout le monde a ndengerini, et souka. La minute oyo boy, peuple congolais bisozali, soit décision ya kobunde la mboka. Parce que la minute oyo boy, élection ou pas, Félix a kosala nini, a kokende libanda. Deme na zone Sabino, Félix a la mboka, Félix a beaucoup kende. Yango le bomona ki bande kolabiso la union dite sacrée. Balobi bazotambola lelo mpona kosoutenir gouvernement na bango bakobanda soki marche na 18e mairie tina ambassade ya France na ambassade ya Belgique soki bakotambola soki watu fepe watu yango biso tolobi makambo oyo boye ya mboka eza likambo eza kotala moto ya gauche droite te eza makambo ya mboka lobi a partir ya 10h biso tozokuta na liboso ya ambassade ya France oyo tobengisi motu nyonso oyo wana na elamba ya mboka pour le contraire, c'est que bino ba français, le quoi a besoin de manipuler ba rwandais, na ba président ya Kenya na ba président ougandais, boye ba yango, mboka oyo boye, eza ba koko na biso, bongo kotika ka jamais kokabwana.